dans un studio. Donc, juste pour informer Bino qu'il y a quelque chose qui se prépare. En fait, album Motuna, question en français. Et ça, album, il y a Frère Nabiso, Toningami, Moni Bamba. Donc, toujours, Sengagan Bandeko, soutien Zala, Dobo Zela, mon fameux thème en fondament. Les albums, ils ont bien, méditation avec Kitoko, adoration avec Kitoko, louange avec Kitoko, donc, c'est là. Donc, Botalanga, Wabino, le Safna, tu pané adorateur à Pamba, Nazawana, donc, na ti griffe, donc, ils ont bien beau à discuter. Kolo à Pambola Bino, donc, voilà, merci infiniment, na soutien à Maison MM Design, avec notre frère Malimbal. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est l'album, c'est Pélanzan Pambola Bino. Merci. Pour surprendre Bisso, Papa Marli Mbala, toujours. En tout cas, MM Design, avec surprendre Bisso en plein travaux. Toujours glorifier toujours Tata. Ndeka Safnet Paner à l'Obaki, adorateur à Pamba. Donc, à l'Obi toujours que Toza toujours Nasuka. Toi aussi, ça va travailler na Bisso. Vous allez décider, peuple de Dieu. Tozo ko adorer, tozo ko louer les dieux tout-puissants, les dieux très hauts. N'inka na ibse bino loko moko, to komi na livre suka. Il y a Apocalypse. Bat sali bazoteya. Kolingaka atoza la bébé spirituel. Kola pelelo. Donc, toza na posa ba soutien na bino. Yango tozo préparé et komi na suka. Na pesi bino mbote ya mingi. Nzamba pambola bino nyonso bokolanda. Bino nous sommes pour soutenir Évreux. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Nani sofele na yo Masiande sofele Nanzela na biso ya lola Nanzela na lola Kaina motuka ya kolo Yesu Nani sofele na yo Masiande sofele Nanzela na biso ya lola Nanzela na lola Kaina motuka ya kolo Yesu Ngaina komatana ngaina motuka ya kolo Yesu Elonga Elonga na bamba na Yesu Christ. Cher ami internet na pesi mon bote bisika bozali bozabon en direct il y a Fleur Monde HD il y a Dembo moi ça m'a défense à mort à Paris. Donc awa tous na kati studio et pas ingénieur Serge Pika to okutana na papa na biso Moni Bamba boyebi kaza à la chantre de l'éternel, tu es sur la naïe parce que azo préparé les biso single ou eza en cours na combo ya na titre ya Motuna. Donc voilà, on va parler de Motuna aujourd'hui. Prochainement de te vraiment dans l'émission au Bolingara Koyoka Fama. Alors papa Moni, bonjour déjà. Bonjour maman. Bonne santé. Par la grâce de Dieu, ça va, ça va. OK. Alors est-ce que tu aurais eu ma carrière dans mon Motuna bato Hollanda biso lelo? En tout cas, ma piscine nos Zambé. Merci pour l'opportunité au maman Memelingaï. OK. En tout cas, carrière à Frère Moni Zamoulaï. Frère Moni a outi mingi a baebi na ba casquette belé. Na outi na musique profane, otobenga ka mingi profane, musique otobenga ka mondaine. Voilà. Na outi na musique wana, na outi na Royaume Congo, na yembi na bande ko belé. Bande ko belé ba soleil wanga na yembi Badeka Kalombo, Balvarito, Bande Kwebele, oyo bayebi Frère Moni, na monde wana bazali ebele, neti de konabiso fali, to tina bango, je les salue en passant, bango nyonso. Na koti, na musique religieuse, na mboka Angola. Nzamba pambolinga tango na ekoko tangola. Na prometa nzambe nanga, suite ya makambo na vivra na vie nanga mobimba. Na ipsaka nzambe na osalela toute ma vie. Donc, c'est une histoire où on a vivra jusqu'à aujourd'hui. C'est la toute première fois dans ma vie où j'ai eu premier frère Moni. Depuis presque 6 ans, 7 ans, on a sous-souté. Maman Kanginga Lelo. Ah, ok. Merci beaucoup, papa Moni. Alors, depuis bandi carrière, à tant que chanteur de l'éternel, ça fait combien de temps? Plus de 25 ans. Hein. Alors, combien tu as déjà dans le marché? Bon, on a ça là qui presque 10 titres avant. Il y a des choses qui connaissent toi. Ah, okay. Oh, bah, bien gros, connais-toi toi-même. Alors, pourquoi titre connais-toi toi-même?
Tomi Bundi Samara mingi na ba vie. Koyeba ba vie baninga. Mais ta vie propre, tu ignoras comment y est babisomo. Tu linga toujours que ça là, l'estimation à ba vie à baninga, tandis que toi-même, tu linga koyebo yozati. Donc, na parla réalité à vie humaine na bonzambe. Soit album on les a na YouTube, soit dans le temps mon ango. Oui, ce qui, en tout cas, nous déco mola imuta publia kango. Mola wa théâtre. Ouais, théâtre. Ouais, ça mola la pression mbote. Ah ok. Ziko no putu, bambote pe esika ozali. Alors lelo oyo to kutiona mutuna. Alors la question ozotuna wana ozotuna wepa ya nani? Ozotuna wepa ya batu to ozotuna pa ya nzambe. Question ya mutuna eza biso nyonso na bandi na commencé moi-même. Donc mutuna vie il faut ça là que fort. Oye ba source na yo. OK. Source na yo. Oya to comment le système lelo na moni ko to comment changer moi moké. Oye na lupango moko yo ko futela. Oyo ki ke balubi ono lupango za bandoki. Yo kimina yo. Tala na no vie na yo depo botama. Tio koma lelo. Okangi mama no ndoki. Okangi ya na ndoki. Me bando botama ki ndoki na lera ote. Lelo yo o invité libota na yo à cause de la sorcellerie. Yango na yebisa ki batu motu na point d'interrogation parce que motu na vie a se contagana na yete. Lelo mama o moninga lelo na za envie na routi na ba danger belé à vie. Mais nzamba pesinga e grâce lelo na telema liboso na bino na loba. En tout cas na peso na merci pour na temps yo accordé ngai. Na bi que prochainement toko vanda toko lobela. Sur dès le va chanter aux pasteur évangéliste simple pour l'église. Simple chanter. Le projet en cours est allé au non. Parce que comme aura moi moi chante moi na église na e. Bon. Naza mwana ba pasteur rebelle. OK. Na kanga makamingi na ba sel na nzambe boyebi tel que mon papa c'est pasteur Nani Pembele, apôtre Nani Pembele na Grenoble. OK. Nazalaka na papa na ngai Nginama Pedro. OK. Nangola. C'est mon papa aussi. Donc pas na ngazalo kwa Koko, azape papa. Okay. Donc nazana ba pasteur Belé nazana bango awa. Je peux pas citer les noms mais prochainement tu rejoins la montant. Ah, OK. Alors, message nous relève la balle en Zambie, au Barolanda Motuna, so on sait absolument moi vocal moi mukie na nzembo ya konito toi-même. Bon, merci bana Nzambe na opesa bino ka keloko moko na koloba. Na Motuna eza simple na vie ya ba chrétien. Pose-toi des questions depuis ta naissance. Boni obotami na bango, oyo batiki biso. Pe boni oyo yoza na bango yozo continue même pema ya pamba okopesa nzambe merci te mokolo yesu ayaki na mokili oya se andimaki kolata nzoto nga na yo tobika ye aye kokufela nga na yo na se papa kasi eloko moko ekamusaki bomoi na ngai Nana kanisaki satana yo kaka makambo na biso ayo kaka na ye eloko te soki ayo kaka maloba na nzambe alingaki kokende directement epai ya Yesu ngo ye moko ayeba kosala projet na ye. Donc moi simple voilà. OK, merci beaucoup. Moni baba donc merci Nathan on peut subir vraiment na Flamand HD. Alors bambote soki esike bambote soki ezali on peut se bambote alors oyebisi biso est-ce que les églises moko betara tous les dimanches ou donc on a invité bana na nzambe wa rozana besoin ba yotala yo. Pour l'instant frère Moni c'est la première fois moi nanga n'apparaître maman nanga salinga surprise na lobi merci maman. OK. Nzamba pambola yo en tout cas chaîne to kitete Flamand HD. Flamand donc banana nzambe to kota na chaîne to revivre ba réalité belé ezali pamboli pona yo nanga ba obayebi frère Moni na yebi ke bobo sanité naza en cheval puisque pour l'instant na koma Afrique
Europe. Dès naza boy semaine prochaine aux Alati. Ah ok. Donc naza mingi pour l'instant en Afrique. Ceux qui nazongi ndé na ko participer. Ok, pesa mbote kasi bika ba congolais. Ata potre ndinga sana azozela. Comment se fait-il que mon fils atanga ta kombo la raite donc voilà. Bazozela ba mbote sika bazali. Alors na pesi apôtre Nani Pembele. Bah bonne fête, bon anniversaire papa. Oui. Na monaki yango. Ah, on y heureusement hein. Bon anniversaire na yo papa. Becker naza na yo longo. Na pesi pe mama nanga nanga, na mami nanga. Mbote mingi pe passer ngina ma Pedro na mama Clara. Pe ba apôtre, ba serviteur de Dieu nyonso, ba chantre de l'Éternel. Mama Rema Sabaote. Yona papa. En tout cas, ma Katalai, que Dieu vous bénisse. Na pesi pe mama grâce le Kubama. Motema. Grâce à Lokubama Mote, Jekrina, Jadi, mes enfants, papa Charlie Lokubama. La Pessibino Mote na Kombola Yesu Bilonios. Que Dieu vous bénisse. Ok. Donc voilà, Ezaki Bongo, papa Moni Bamba. Donc voilà. Donc vous voyez kaka moi tant que tu routine en studio, tu rotika yasa musala nae. Merci à toi papa Lingari na Paris. Donc voilà, Bambote na Zikondo Putu, Michechi Paris. Donc Bambote na Blanchine Zonza, le roi de Givenchy, Tobo Sanité sénateur Beke. On écoute une émission pour la première fois que c'était vraiment na Roscone, na Flair Monde HD, bon ça de suite. Merci. Merci beaucoup papa Moni, merci. Merci. Jamba Pambola. A Pambola paye maman. Merci. Merci à